ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Voilà, chers amis de Nautu Sabino Diamant Noir TV. Awa toza pena na kati ya États-Unis tozali na yemokwaza savant mais alingate ba bengi savant mais biso toyebi ke faut kopesa respect na bato baza mayele na mboka na biso Congo démocratique oyo tozomona ke moi mobulu ezali lelo andimi ko yamba mutu pamba ndine Sabino Diamant Noir na bino Gisele Umba toye na ndako ko lukaye po aloba balwa oyo bimi tozobe mingi social mais quand même au côté peu moqué politique pour eza normal passage obligé sans plus tarder na yamba invité nanga respect na invité bonjour ça va la vie. Bonjour Diamant Noir, comment ça va? Oui, ça va très bien déjà. Bienvenue aux États-Unis. Merci mille. Merci ngana sepeli kombo na ye nani toto na ye azan nani boyebi tout le monde congolais nyo sa yebi na pesi bino ka gu kombo na ye Jean. Mais Jean Nani, Aza professeur, mais alingi ba titre on a été, mais biso to tout na kapo da Diamant Noir. Photo tout na nyo ça ebisa biso quand même avant to kota en émission azala penza nani. En 2 mots seulement, moi vite fait ba comprendre oh nyo ba Orlando moki. Eh bien, comme on a dit Jean Belé. En fait, il y a les Jean Mongu Belé. Et puis donc là marié. Donc et puis congolais donc il n'a pas d'accord à Boston voilà et puis Moutamayeli te derrière dans le bacal ba congolais c'est pas Moutamayeli donc ni surtout le bango surtout le bango ndenge wana pana tamusu to mibosa na biso moko biso ba congolais to mibosa na ka yango moni mboke zo kufa parce que tozala mayele mais to tiaka vraiment makasi na mayele na biso moko te totia mayele na makambo mususu totia mayele pa batu mususu ke baonde bako aider biso baonde bako délivrer biso alors que biso moko ceux qui to vandi penda kimia to kanisi malamu to mona ke non toza mayele to ki ko résoudre ba problème na biso moko moni ya ngwana biso to ko lukayo parce que bozo bomba mayele wana po bimisela batu mususu bazwa yango bakende to mususu ko travail mais bino bo bomba o moto limité to ba professeur o limité to ba savant mais tout à l'heure on est direct au moni bande ko bazokoma bazokumisa mais faut lo barapo batu baya karape ko zo mayele o ya yu quand même te nini mayele zali te ke olo bozali nani mayele zali makanisi o yozo bimisa bato ba monake makanisi wana ekomema biso na njela mo ya bien parce que ceux qui tozolo baka ba titre mais makanisi ya ko bimisa na libulu ezalité do eza malamu te omoni eta musipeto il faut tozarata musu koyoka mo sonia omoni mboka zo tambola te mais pourquoi tolo baka ba titre alors que mboka na biso mboka zo tambola te tozana makanisi ya ko bimisa mboka na kata libulu te alors mayel ba titre ngo yo sala nini donc eza na ngona tila moko te malamu nde ba action te to sala ba action e ko lakisa ke na ba idée ko bikoya na ba idée na ba proposition pour to misamboka na kati ya libulu donc yango na ndelo keza makasi nde yango wana ya na linga vraiment to focus mingi na côté wana nde. Ah, c'est vrai. Donc, to koti directement, ils juste intro, to linga to na ye poto eba azanani Jean BD biso to ebi azamutu malamu pour modèle à yambi Diamant Noir vraiment en tout cas respect pour te pesi bonjour vraiment na madame Naye na en passant. Mais là to telemi on a to lito le bali kambo ezoleka na France parce que loi moko bimi biso na France to ko tuna yo parce que yo za en États-Unis oyebi ba loi États-Unis otangi yango pe na classe oyebi quand même et loko nini eza nini ba bengi loi pour expliquer biso ngona loi chiapa ebimi na France comme quoi bana miki de 0 à 4 ans bani balakisa bango comment se masturber comment faire en tout cas tozolo bango ba moana pour yo omeka un peu ko expliquer ba parents bazolanda ba yebite mingi matata eza siko na France pour classe banda le 3 septembre donc ba parents no se faut ba kinde liboso ya école parce que moi na 0 à 4 ans mais biso to mamba lo baté bani balakisa bana ndenge nini ke fellation eza nini tout ba moana no sonali na bando tanga bani balakisa ngo bana mais yo siko ko lo baniti nini na likambo lwa na oyebinyo. Bon, d'abord, ceux qui battent na biloko ndenge wana
Et il faut que qu'il y a des politiciens, hein. Il y a beaucoup de politiciens qui sont eux-mêmes déjà dépravés. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une jeunesse où ils ont été déjà dans bas âge, qui abusés par les membres de la famille. Alors, pour la bango, normal. Et ça normalité. Et ça normalité, moi na oyo azali na moins de 4 ans, moins de 6 ans, bon donc l'exaye babilo ko etali ko expliquer à ça na onini. Parce que dans des biso tokola ki devant baboti ba ki kolo ba parti monsieur en jotote. Mais est-ce que tozali ba mikolo ya bazoba? Te tozoba mikolo pe tozali responsable le loyo bien que toyeba kangote. Donc ezali déjà au moins mabé ndenge ba politicien bato bango moko bazali na moralité ya bien te bangi ba généraliser ce que au bango ba vivaki peut-être na vie na bango na bomo na bango bango ba généraliser na bato nyonso na bana nyonso eza malamu te yeba ke cerveau ya mwana eza net cerveau mukolo te mwana lo musozo la kisaye au moins mukolo tato ba mikolo ba biloko wana même biso mutu mota la kisabiso te découvrir biso moko babilo musende njamba sala yali mutume yemoka découvrir yango comme ça a comment na importance na yango à vivre peu expérience na yango alors tant bozola ki sa mwana et que ko traumatiser mwana déjà na bo mwana au moins les mwana moi c'est ça mwana mobile et qui d'ailleurs traumatisé alors tant bozo bala mwana makambetali par exemple masturbation mwana ko masturber ndeni pas ça na superbe alors masturber ndeni donc moi ni bozo tie na situation moko arondo tout na ba boti na ye na batu nyonso ba mituna na nini andenge wana alors eloko ya ki ko sala te bo l'élection ndenge il faut bon même mukolo moko a masturber devant ye au moins ça déjà immoral donc eza bilo moko ki ko sa bana te parce qu'il va comprendre ngo jamais. Mais Macron ziongo a en États-Unis on dirait que en États-Unis déjà loi na se banda depuis kalaba miki donc nanda ko respect za susté ba parents bana tout ezara pareil. Non oui problème ezali en États-Unis na ba bolanda on pe na télévision hein boy ba système ya ba gang bato yo moni bana o bazali na bato bazali na ba na bizela ya mabe o bazali ba groupe o ba bomara bato ba yiba ka bateka ba bangi banini tozali na des systèmes scolaires en États-Unis tozali na système public tozali na système privé et puis ça dépend na ba état hein bon local na état na biso à Massachusetts ba benga ngo état ya ba libéraux donc les gens qui sont qui pensent qu'ils sont libres dans leur tête. Alors, dans ces états-là, il y a un peu de gens qu'on appelle des sociologues et des psychologues et qui ont fait des études et comme si on était librement. C'est-à-dire qu'ils vont penser que et leur union est normal, mais ça bien. Donc, ma limitation est que à la tête et leur mourir au tic à la cabale qui est père qui est en bois, qui est normal. Ou bien mourir au bal maman nae, ou bien les qui nae. Ba mo lango normal donc eloko ba tozo banga ba mema biso tina ba niveau wana parce que biloko ba memeli biso ti lelo to dini société zondima en États-Unis effectivement il y a des écoles publiques où on enseigne un peu des choses comme ça mais c'est pas dans tous les états parce que un système et enseignement et enseignement primaire et secondaire et nationalité chaque état n'est dans France chaque département n'est à co fixer système et enseignement primaire et secondaire par exemple État n'habite ma société et est un des rares États où on permet ce genre de choses. Mais au moins, n'a pas été belé placé dans des Claude de Baliangando Azali, baïta na bangwana bani babukane bakondi bangote. Au moins, n'a pas été monsieur c'est sali. Mais n'a pas dit n'a que peut-être 5 ou 6 États seulement bloqué en yali. Des écoles publiques. Mais même ibiso na Massachusetts, des écoles privées ezate. Au côté que ça ba bloqué en yonate, ba parba on dimate. Alors bato bazalaki, je me rappelle j'ai un ami congolais. Moi, à 10 ans, dans l'école, il n'y a pas une différence entre un garçon et une fille. Donc, alors, on trouve maintenant des enfants de 10 ans qui sont de changement de sexe. Moi, à 10 ans. Ou bien, moi, à 10 ans, je suis homosexuel. Donc, ils ont salité. Alors, moi, je préfère un sacrifice. Moi, dans une école privée. Au kuna ba biloko na atima une école catholique biloko na ezalité omoni donc ezali biloko mo ezo déranger mingi bana et puis
yango tozomona c'est quoi danger nango pena makasi oyo ba parents ba congolais msu bazo kipete azaka na Facebook azoye ba kute mamni koleka le 3 septembre danger nango makasi zani na bana mike ndenge ba koye kola makambo wana soki batiki ba parents batiki le kapena na oui danger nango ezali au monde na bi servant mwana mukende servant mukolote danger nango ezali et côté la bana mike na subconscient et puis ekozala facile mwana wana zolo bango ezali banalize ba psychologue basala ngo ezala facile mwana même na kati ya ndako amekangwe pa ndeko na ye mwana mobali ya 6 ans amekangwe pa ya leki na ye leki na ya muke omoni donc ezali neti ba banaliser yango likambo ngo ba banaliser yango donc viol comme normal comme ça on est viol comme ezali normal na kati ya ndako et puis equipe ezala pe mwana ya 6 ans amoni mama lali na sofa alinga mekango pe mama na ye ozomona pour l'acception na classe nini eza nango normal pour la mwana muke raisonnement ezalité analyse ezalité donc to kamate ke bana ba komi na tant bazokola komi na 10 ans 12 ans ezaka na mutu na ye mais zo baluka so na ndenge musu na raisonnement ya ki mwana azio na ndenge na ye nini a conclure na ndenge na ye et puis mwana na komi dépravé na ndenge mo ya mabe na kata famille omoni donc eza biloko moko même pas ya bana basi et qui vous appelle ba conséquences moko makasi na kati ya mutu na bango et qui ko créer pe ba blocage et pas bala musu ya basi au moins ba blocage ya ndenge ya ba relation na yena bala mibali ba musu qui ko fungola relation bala mibali donc azo mwana kaka kindumbe za nango normal mais ba musu pe créer blocage donc eza ba biloko ezo na ba effet de deux côtés o eza pe ya malamu pété et puis bato a mitu mabe o ba message déjà ko sala ngo ba olinga siko ba sala ngo po eza normal ba lakse ki on ba na classe a obenga mwana bata biso wana tozotu na Jean Belay biso likambo ya administrateur yo mto sala ki élection wa to ebite intérêt nango ezaki nini ezaki pona nini bosaki élection lelo papa Mosengo abima administrateur na Congo ezaki vraiment pona nini oui to sala yango parce que moni nde to lobaki makambo ya to tia maele na biso makasi pona école na biso yango de sala ki ti lelo yo to ça va problème parce que to tia maele pendant na ndenge ni to résoudre ba problème na mboka na biso te Kabila a profité nango tant on a 2016 à lobby hier a oki ko l'on a pouvoir te parce que on n'a pas élu un nouveau président et il a utilisé la constitution donc article moi constitution aliona article là et lobby pendant on a que le président reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais l'année que balobi ango, ezali ndenge bisela m'appelle en France, ceux qui ba élire président lelo et l'autre président, il va pas entrer en fonction le même jour. Non. Il doit attendre peut-être une semaine, 2 semaines, il continuer en fonction. C'est ça ce qu'on voulait dire. Mais hier a tourné ango, alga utiliser en ndenge nae. Tu vois? Alga utiliser en ndenge nae et puis ndenge alobeli ango, abi bon, tant alobi ndenge wana, abi bon on ça na pas élection té. Comme ça na tikala. Il y a au moins en 2016 à sali élection té. En 2016 wana bandeko baké na ye na ba dialogue tout ça ndenge to ebinenge le kaki na 2017 a déclaré à lobby lui n'a jamais promis les élections. Il a déclaré ça en 2017. Dès tout à l'heure botobi mais non. Muto et tout le monde est à se calper l'esprit na biso. De l'autre ça la suite années. Tout ça la élection conformément na loi électorale ya mboka na biso, conformément à la constitution. Prendre tout le banaye siko to lobby bon oyo le bagi na constitution na eza lokuta donc biso siko to ye siko na to poni mutu yo siko yo longwa idende zalaki ndenge wana siko yo to lobi to kosala yango bon ngina zo kama sima muke pourquoi to bengi yango administrateur parce que biso Congo to yali ba membre ya Nations Unies notre pays na charte ya Nations Unies il y a cette fonction-là d'administrateur. Les Nations Unies avaient déjà utilisé ça dans Kosovo. Ils ont utilisé ça aussi dans Namibie. Ils ont utilisé en Haïti. Ils ont utilisé dans beaucoup de pays au Sahara occidental et tout ça. Ils ont utilisé en Oponanini. Ils ont utilisé Mboka, Ezali, Nakati ya Bobebi. Ils ont na loite, ils ont na texte. Mboka na pona sikoyo, ou bien Mboka uti neti Kosovo, Ezala qui parti à Yougoslavie. Il y a ex-Yougoslavie. Alors, décidé comme Mboka. Alors, il y a ex-Yougoslavie, on va attaquer Bango. Alors, balobi bon, biso to comme ce qu'on Mboka na biso moko parce que ceux qui Bango basalia ba otia son boulot. Des Nations Unies bon.
bozimbo kana to pesi bino mboka bozana ba texte le temps que bosa la texte to nommer mutu moko kuna administrateur pour na administrer mboka na bino parce que bozana ba texte Namibie est seulement qui pendeng wana pourquoi parce que Namibie ezalaki neti une petite colonie Afrique du Sud tango sikoyo sa mujoma asali ba guerre na ye titi ba rotia administrateur avant ba kenda élection pas ba ba texte l'état qui ba sal ba texte des termes administrateurs ezali ndenge wana na cadre ya Nations Unies. Maintenant biso to utilisons parce que nous sommes aussi dans les Nations Unies et puis quand biso ezali différent pendant biso to ali un pays indépendant to ali na constitution to na ba loi donc to ki kozwa administrateur te mutu ye kolo mususu parce que pas muta diriger Congo il faut ça la congolais ndenge ça na constitution na biso à moins que to changer constitution complètement. Mais si tu changes de constitution, pour la moutaz dans la tête du Congo, il faut la congolais. Bisous congolais te reconnaître yé congolais étant que ben si se reconnaître yé. N'être bon, tu peux utiliser constitution na biso. Obi to ki on a idée na biso pe, to bi na muto bi ah mais pourquoi Kabila zali on est ça congolais. Oui, même ni to ba ke bato ba ndima ki a passé une élection. Bato wana ba congolais. Ba on ba ki ça congolais. Toujours ba na cadre ndenge wana. Donc n'être bon il faut que tu sois congolais na place où tu es indégénine. Pourquoi tu es congolais? Parce que mandat à Kabila ici. Tant mandat na ye ici, na carte de constitution balobi, ceux qui mutu mandat na ye ici ou bien azana likama ya liwa ou bien likama ya ndenge na ndenge akolonga na poste. Sur le na poste, poste on est vacant. Et au la vacant, je pense que c'est un article 71. Alors, c'est le président du Sénat qui va les remplacer. Na période de vacances tant le président du Sénat a remplacé le président du Sénat Zaliwana ba benga ngo transition. Donc transition tant le président Azuli Kama ou bien a créé vacances quelle que soit la raison ti tango ba ko élire mutu mususu wala ba benga ngo transition c'est le président du Sénat qui est là. Maintenant pour ne pas déclarer vacances il faut cour constitutionnel mutu déclarer ngo. Donc le roi Kabila Zalaki wana cour constitutionnel a déclaré que mandat na yesili siko to continue période on est à transition. Mais le problème pour nous, il y a un expliqué comment Mouké Bandeko Bayeba, cour constitutionnelle na biso, donc mandat ya Kabila le 19 décembre 2016. Il fallait cour constitutionnelle déclarer en déclarer en côté pour la nini. Parce que bango moko bazalaki sous légalité. Légalité pourquoi? Parce que ils ont violé l'article 158 de la Constitution. Cet article dit quoi? Parce que moi, il y a un autre biso congolais tout tient mail na biso na katiwana. Ngana juriste était. Ngana ali mutu na côté ya science, il y a physique na juriste était. Mais na ki otanga ngona zo kama na bi oh, mais neni bande ko mona ngote. Pas tout tient mail na biso na kati, tout tient mail na biso ka ba ide biso na libanda. Na kati ya constitution, cour constitutionnelle na biso est violent lango nini parce que bazali na période chaque 3 ans, il faut passer la rotation ya président de la cour constitutionnelle. Et c'est la carte de la Constitution. Chaque 3 ans. Ce qui va violer la Constitution. Donc, bande la banque est sur l'égalité. Qu'est-ce que vous avez décision? Na combo est coloté. Comme anticonstitutionnel. Parce que le président n'a pas sous n'a droit que présider. A un mandat. Il faut passer la rotation chaque 3 ans. Et puis, chaque 3 ans, il faut que les tiers des membres de la Cour constitutionnelle soient remplacés. Basalango et dans la carte de constitution diamant noir basalango te alors net au soulever ango ya on basalango siko pas te soulever ango mais ça déjà trop tard n'a expliqué pourquoi le roi basalaki ango te cour constitutionnelle a perdre légitimité na constitutionnelle obi na constitution comment que toute disposition contraire à cette constitution est nulle sans autre forme de procès. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de procès. On doit seulement constater que la disposition constitutionnelle est allée violer et comme nulle. Comme la Cour constitutionnelle n'a pas respecté l'article 158, donc nous constatons seulement que Bazali est nul. On a besoin de procéder, n'est comme même la Constitution. Sans autre forme de procès. Bon. Maintenant, donc la Cour constitutionnelle ne pouvait plus déclarer la vacance du président parce que Bazali souhaitait. Dans le niveau pas il y a Parlement, il y a Sénat. Le président du Sénat, il fallait déclarer en gros. Comme le président, il y a intérim. Le président du Sénat, il a mandat ici là depuis 2011.
donc président Sénat est mort dans la mandat. Toké na chambre donc le parlement. Parlement peut demander si là qui année passée en 2017 dans le mois de février. Donc tout a travaillé na Moutou dans la mandat. Donc le président dans la mandat, Sénat dans la mandat, Cour constitutionnelle dans la mandat, nani parlement dans la mandat. Même la Cour suprême, bah ça peut la mandat parce que Cour suprême il fallait plier ça là. Selon la Constitution. Il fallait la remplacer par la Cour de cassation. Diamant noir. Tout ça, on a juriste dans le Congo. Balbarango pété. Balbarango te bakena. Mais pourquoi? Mais on a zolo tout ça maïeli. Papa comment peut juriste c'était? Mais tu utilises maïeli na bisoté. Quand on a juriste. Oui, tu utilises rangoté. Alors, et là ezo boma bisonde yango wana. Alors bisoto to ke total yango, et là que toi maïeli ko le kabato wana te. Pour la biso to meki on a utiliser moi mukio to yebi. De to to mais non, c'est pas normal. Tout ça la nini sikoyo. Tobi bon, ce qu'il faut pouvoir ezonga sikoyo et pas ya peuple. Au moins ni politique est andegeni. Ba mandat zalini na carte constitution. La constitution ba sali ba mandat parce que c'est le peuple qui fait la constitution. Au moins ni tout ça là qui référendum et la constitution. C'est le peuple qui et un autre contrat, contrat ya nini ya location. Tout le bi votre pesi bino pouvoir et ça la période bino bozali on a pendant 5 ans. Ce qui pendant que dans élection parce que pouvoir ezongi pas na biso peuple. Il y a un truc dans l'élection. Pour peuple pour n'amtasik. Peuple pour n'amtasik. Il y a des propriétaires, ni locataires nayo, ni loyer nayo et le contrat d'abino loyer sili abimi. Yo sigo il faut le kamutu mususu. Soit tu renouveler le contrat. Soit tu renouveler le contrat voilà. Biso tolobi sigo na constitution la biso peuple tolobi. Au renouveler le contrat kaka mbala moko. Mais tant que s'il y est engagé mais alio kendate. C'est ça pour mettre on la Kabila. Donc est-ce que biso sigo tout le monde est là? Non. Tu ne peux pas y aller normalement. Mais si tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas décision. Il y a une décision, il fait la cadre P, il y a qu'on a besoin de tiaki. De la Constitution, l'article 5. Article 5 de l'Obiboué. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être entre le peuple et le pays. C'est Yémouda souverain. Le peuple a le droit de faire les référendums. Il a le droit de faire les élections. Mais ça doit être en conformant aux lois de la République. Loi électorale. Donc, constitution Pesibiso, Nguyawana. Si vous avez la constitution, vous avez parce que normalement, si le plan juridique, Kabila a sauté. Si le plan constitutionnel a sauté, sur le plan constitutionnel. D'être le bon, tu vas utiliser mandat nabiso étant que peuple n'est pas la charte des Nations Unies, pas pour l'administrateur. Si le peuple n'est pas pour l'administrateur, voilà comment nous sommes arrivés comme administrateur. Dès ce que tu as fait cette élection, l'élection est faite dans le respect de la loi électorale. Il y a un moment où tu as fait l'élection à Katia Congo, tu as fait une image où l'élection est une émission dans l'émission Moussou Roya. Tu as fait l'élection à Katia Congo, tu respectes la loi électorale. Tu as ici bateau. Bino moko beaucoup proposé ba candidat. Le peuple congolais, c'est pas le peuple congolais parce que toi si il y a 4 article 5. Le peuple congolais va proposer biso bateau 300 000 presque 10 000 personnes. Ils ont proposé les gens. Tobi bon, bateau ba bazala ba membre il y a comité électoral va se proposer. On a eu au moins 300 000 personnes à partir du Congo même à l'extérieur. Tu as les 300 000 wana, tu créer 67 000 bureaux de vote. Tu crées un go, tu génères un coup. Moyen ni poto. Moyen est simple. Oui, système il y a mbo cannabiso, ils a passoire. Donc mutunyo so yebi moi informatique muki akyo kota kula talipi ba biloko dege zali ba disposition ya territorial. To koti ko totali territorial, totali ba biloko nyoso à partir ba donner to zui, to générer c'est comme to comme un programme muki et attribuer le bureau électoral dans chaque entité dans le Congo. Et générer dans toutes les 26 provinces. Autre sala qui dit le lot dans le sénier, bimis n'a noté détail, adresse, bureau, vote dans le Congo, bimis déjà. Bimis déjà depuis 2017.
Tato bimisi yango. C'est que ça un programme informatique très simple. Tu as signé les 300 000 personnes dans chaque bureau de vote. Selon leurs adresses. Tu as signé bango. Donc dès que tu le bien bateau bon, bilan de siko boy bisa bateau, so mon bateau bazoya, boy bisa ba voter. Oui bateau voter de ba sali ba bureau de vote au monde ba image yango. Bureau de vote donc place bureau de vote ali na bakate be école, na église, ba sali ba bureau de vote, bateau ba vendre la message. Ba monde bateau ba boya vote ali ba tie ba nini ba fiche ya ba candidat. Bateau bazoya. On a kisi carte il faut tout le monde avoir carte électeur. So muta voter na téléphone na bino bokanga carte naie. Alors boti nango na nini to pesi bango adresse ya serveur boti nango kuna. Nde bato bando ando sala ndenge wana. Et puis bo filmer tout le monde qui bato bazo voter. Parce que botini procès verbal. To moni image était mais journée de l'indi ba observateur ne ba témoin. Ndenge ça na loi électorale. So to moni image était vote le bino et on dit mamate. Et zo qui dans la serveur paye et zo ta la seule image réalité est rejetée. Si vous avez 10 000 100 personnes qui voter, carte d'électeur réalité, il y a 100 personnes et rejeté. Tu as rejeté 8 millions de votes. Et normalement, ils ont 18 millions. Tu as 10 millions 400 000. Donc, et ça, c'est Congo Mobimba. Tu as les caca, jour al bosole salami, tu me souviens, tu votes, tu vas quitter. Pour le moment, médias et le bar en haut, et puis, la classe politique, la vie, le bar en haut, pété. Alors batu mingi ba kité bazo mona kasi ko na terrain batu ba ah to ngana vota ki ngana vota oh o vota ki ndenge nini oh bon siko batu mo réclamer biso voter to bi bon vote monsieur ali le 5 décembre. Alors siko moni Kabila batu bazo ba ndeni Kabila a pekisa ngote ba kité on a expliqué pourquoi net la Kinshasa to stoba ki ali Kinshasa mobimba pendant nini l'air wana bataki na 5000 policiers to bien ngo tu salis 9 000 bureaux de vote. Ah, donc, donc il y a un policier pour 2 bureaux de vote. Et là, il y a un mais le jour où il y a vote, au lieu de il y a 9 000 bureaux de vote, il y a 800. Si vous avez un plan pour la 9 000 bureaux de vote, si vous avez 800, vous avez 800 euros, et vous allez à côté. Mais vous avez dit que pour un policier, si vous avez par exemple, Kenda, na zone Kinshasa par exemple na veni Kigoma adresse boy à partir ya ni na batindi na bureau à kenda place la kangi mutu mais ça comme il y a na lieu wana babina siko non kenda na lingua là ce qui na veni nango wana et comme passé pourquoi parce que communication c'est mon boulot parce que hier soda na azo utiliser téléphone ça na ba pareil ité ya bango moko ya musala ba utiliser téléphone bango ba ba unité té na même chef ne tape sur la unité limitée à mon arabia té na utiliser ba unité langa bon c'est soda pendant longo wana kenda bazala ba jipi ba tamo mingi na makolo omoni donc biso to utiliser ba carence nyo so omoni et ali et ça bilo moya mike mais il faut to utiliser na maele na biso to utiliser ngo jamais ndenge wana et ça bilo ka mike ndeta to utiliser ngo na batu baza na terrain ba congolais hein ni na kati ya Congo tina ba mboka oyina ba mboka ba élection salé bino go sans problème hein pas que ba solo ba zarate na ba village ko ba solo ba zarate ba to zo voter ma ka ni à l'aise to bisi ba au moins élection ba no kozela ko yango yo tala batu ba ngulupa de ta ndenge yona mais siko ndeto mona batu oyo batu baza sima ya W3W application article 64 et komi wapi to et le binini parce que mingi batunenga pe demano tuna moi question ana izani nini bato sikoyo ezali côté ya ba mon société civile hein? Presque ba société civile mingi baza sima ba nini baza sima tozana ba déco yo ozana France tozala ndeko moko na Don Freddy bazali wana Pichu Shumongo JB le Cora siko tozala ba Edi Bolombo Bolombo bon moni batunyo so wana côté côté ba ya ba militaire ba combattant donc tozala bato bango bazo sima ma côté kuna tozala pe na ba organisation monsieur ezali na ba parti politique tu vois ni sotali parti politique
même Maï, ils ont soutenu ça. Il y a représentant en Europe. Avec le général Mayele, la partie général Mayele Akufa. Mayele était nani munene. Bon, nani Justine Kasavubu, d'une partie na bango, tozali na aux États-Unis, tozali na partie moko ya nani ya Eno Kingila, donc prenez ce du UI. Et il y a banal liboso na bando soutenir dini, mais azala batu belé, donc il y a des représentants partout au Congo. Mais tu appelles la partie politique mi au Congo, mais bien que bande ko le baté, ou bien que Fayulu abandonne le bango toujours. Même Félix azala si malabiso. Et ce to gol bango. On a tout non, c'est la partie politique et ça si malabino. Moni nini bango tant bazolo ba transition sans Kabila. Mais bazolo bango pas na yango te, mais bando tanga komboté. Même nini Fayulu comme on Fayulu ya lobaka, donc il y a zolo bango polele. Omoni tant bazo ba transition sans Kabila, donc eloko bando le bapé yango na kati wana. Mais nini omoni biso to zalaka to respectaka ba option ya mutu. So mutu lobi bon azo sala boye pas azo sala boye to respecter yango. Pas to bi ke ezali démocratie te la carte de démocratie to respecter ba to landengi bazo sala bilona bango, mais to bi ke bango nyo se bazan esprit to solo na bango. To solo na batinyo swana. To solo na bango na nini na zo me ko expliquer bango toujours que moni njelo to zala yango njelo eza malamu de yango wana. Bango se bazali na kati malwa ndengo expliquer biso ndenge bosela ki vote wana po administrateur abima. Mote ke Mayele wana eza tellement makasi parce que bango bazana 5000 mais bino bimisi 800 bango batie boye bino bosali boye. Mote ke siko ndenge makambozo kendela pourquoi pas botia pe Mayele wana ata boye bisa biso sur la télévision te mais botia Mayele wana na ba parti politique bazwa moi le lenga osali. Oui, au moins, Maël parce que biso Maël na biso zali na ndenge élection te. Maël na biso zali na ndenge to bloqué élection de celle matin pas to bi que élection à Kabila est comme nulle part. Azo ba genio sur la sala, azo sala ba jeu politique là. Tala ndenge sali sikoyo, au moins to nini makambo ya nini ya ndenge ba éliminer bato na nini bato batika. Valider ba misusu ba tikali, au moins il y a déjà injustice. Parce que ba raison ba pesi bato ba invalider ba raison ba tumsu ba tikali baza na ngo donc ezali déjà injustice na kati wana pour nini ezali ndenge Kabila zo fonctionner azo fonctionner na ndenge ko éliminer bato ko décourager bato bon so ba ke so to tike élection na ba ko manœuvrer na ndenge na bango au moins scénario ngana za na muteza ndenge nini scénario ezali soki le loyo élection salemi Shadari wana a gagné. Ce qui a gagné, on a Kabila baza bandeko, baza famille. A ko déclaré car le bon 2 mois après, voilà, là on a Kabila commis sénateur à vie. A commis sénateur à vie, oui, n'est pas comité, a commis sénateur à vie directement à Bimipe président du Sénat. Le coup a pu partir balar à Bimipe président du Sénat. 2 mois après, Shadari a le bio bongaï santé moyen té, n'est pas tout processus wana. A tiki poste Kabila a commis président en tant que président du Sénat. Donc à continuer l'histoire. Ça lui fait l'élection si koyo après ba mandat on moni président sénat allait pour préparer l'élection pendant président siga. A ça lui fait l'élection na ndega monyato na bango abandeli mandat naé à 0. Ah donc on a score opposé et moko. Opposé lisusu azasu na deux mandats lisusu. On moni donc et ça ba G au bango bazo sala. Ba ngba kenera une élection na pas ba si ba calculer on to kena iloko. On moni bon c'est biso to ba congolais tout ça qui dit ba to ko la mugara boye à ça, il peut 32 ans. À ça, il déjà 17 ans. Hein? Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Tout le monde à ça, il 32 ans. Bon, si vous avez ça, il faut tout bloquer l'élection de Salimate. Mais tout ça, c'est un Congolais. Il y a ce qu'on a bloqué tout ça. Et là, quand on est administrateur, si vous avez se préparer dans la question autour de ce qu'on a. Il diamant noir, c'est très difficile à la vote. Administrateur parce que batu baeba ki makambo administrateur te batu baeba bloqué belé il faut qu'on explique bango mais qu'on explique bango na mboka lokola Congo place ba liberté zalité ezaki mobule yaki eloko ya passe nde zalaki yango wana lelo ko tozolo ba makambo administrateur e bani sikoyo Congo mobimba batu ba voter na Congo ba yali 10 millions na ba ka scénario moko ya pamba oyo tozo sala te ya simple kaka so il est là to pesi mot d'ordre. Tolobi les 10 millions de Congolais va voter, qui n'a pas eu un sima. N'a pas voté pas 18 millions à Tolongo ba mususu. Ba kita lelo na balabala, Kabila vendre. On vendre à côté. À Okima. So tolobi lelo to pesika mot d'ordre, au moins tolobi on va qui nous voter ba qui voter.
tous les canaux na biso toujours utilisé pour te contacter bango là donner ma téléphone na bango toki ko tinda lelo texte message na bango nyoso mbala mo to na ba système robotisé o tinda ba texte même ba communication à moins d'1 minute Congo mobimba 10 millions na ba ko ba message na biso à moins d'1 minute to bila bango lobby bino se botel mabobi na balabala kabila zo kenda lobby et au salema mais to sala on te pona ni pona tout na parce que idée au c'est stratégie mususu pas to tala sikoyo ba répercussion moi ba biloko to sala biloko na sentiment te pe émotion to sala biloko pe to tia mwa mayele muke na kati wana e ngol banini so to sala ngo sikoyo batu ba kiti na balabala kabila kimi elo ni osele maliboso elo ko sema liboso to e bango malamu et aux la pillage moyo kota la Congo au moins là hôtel pour mon ça oui la poste te pillage ya biloko parce que bato au moins ni passe ça la mboka et puis na kanda bato mingi ba okende ko piller ba biloko ya bato bazalaki na pouvoir na bato bazala mbongo au moins pillage wana et ça difficile pas to contrôler on est bandeli ça c'est sûr que et ça les to ça qui teste moko ya soulèvement na nini na Bukavu et puis na Lubumbashi soda mota bouja qui bato abini pena balabala pendant 4 heures du temps soda mota do kiliba donc il y a qui photo tester n'importe ça là et si mi pendant pour 100% na Lubumbashi c'est là qui 1 heure du temps dans le mois de février donc tokyo sala ngoli susikoyo bato musu bamona ki pena na ba vidéo il est na ba vidéo tokyo sala ngona mboka mobimba mais to moni conséquences ngeza kini à un moment donné bato bandi ko piller sikoyo bandi ko tumba ba voiture bato alors tobi non nini total non ndeni to bongisa likambango bon au moins à part ba pillage wana ta mobule koti pillage koti au moins dernièrement Kabila bimisi mutumoro boyen général nenga so ba manœuvre nae Elika Pen ouais bato ndenge wana basay belé c'est bo salé ndenge wana pillage koti Kabila kimi mobulu donc et vous a moi cafouillage mo le rwana o lekinga mbango professeur na comprendre était ngape na bakisi na bi Elika Pen azamuta Kabila poto moni yemtazo bakazo ke longola ah non azamuta Kabila azaneka na kini wana te azaneka na kini wana donc c'était une aventure azaneka na kini wana yo so mona muto ozala na 30 km qui tient na 3000 personnes et puis ba Kabila ba moni yote ozolo ba peni yona na 30 donc au moins bato ba na kutu bazo manifester bazo kanga bango bazo boma bango bongo muto yo sala minduki kaka na 30 km qui tient puis bazo mona yote azo pesa explication si kazali azo explication si kazali pe mutu mo a inquiété ça bato Kabila et ça ba manœuvre makasi mingi et ça ba manœuvre na ye donc biso ba congolais photos à la mayele to za kiliba te et ça ba manœuvre na ye donc mo bato ndenge wana basé belé na kati ya Congo to détecter bango nyoso ba groupe na bango wana neti ye groupe na ye to yeba kango pe déjà pas toujours travailler pe na kati ya mboka te to yebi yango donc bato ndenge wana nde bango ne siko tant mbulo ne koti ba ko bima ba biso ba congolais oh voilà biso to bengani Kabila bino si bo na calme to benga ba politicien so to sala siko élection kala mingi te Kabila saki bino pe bondimi bo vandi kimia bo kapo Kabila songi lisusu donc eloko wana il faut to tia on mutu na biso donc ba j'ai ezali mingi wana ne tozo biso to eloko to sala sikoyo kotala ndeni ni to ko bloquer ba biloko nyoso wana elo muso ko sala yemba to yeti ba Kagame c'est le Kabila kwe yepa kwe par moi biloko azo yiba na Congo c'est avec la complicité ya Kabila ce qui Kabila kwe yepa kwe est-ce que rolinga te Kabila kwe rolinga te Kabila kwe donc il y a qui ko profiter oyebi nini tango muza bengana ibango obi ke ba yakati na kinya ba nini ba boto les ba reprendre mboka et le reste ba congolais ba telemaki et puis ba nini ba bizibambwe ba yaki na bangolais ba défendre ki biso c'est Kabila ko ba ko sala ngope et moni loko tozo sala siko ba stratégie to ça ba stratégie ya poko ya kati ndeni to ko sala so il kamona to sali yango ndeni to protéger mboka na biso. Mais parce que ndeko mususu to mona ki abima ki to tanga ba komba batute ya linga bino boya bo sangana na ye est-ce que avant on a tout na likama oko expliquer biso Nations Unies elo nini basara izara batu to izara nini po peuple congolais mususu ba éviter po ndeko na bifale bino boya bo sangana nde na bango po bozo ba aider quand même ya malamu et puis Congo est comme sous-tutelle ya Nations Unies expliquer biso na Nations Unies on izara Congo comme sous-tutelle les Nations Unies te wana nini te ko tala biloko ndenge wala te wana za buzoba eza buzoba na ibisa yo boy pa bandeko mingi musi nazo ka libana muke na banoko bana kala depuis des années
Il y a même l'air il y a 30 ans, les gens parlaient de ça. Ok, Nations Unies, ce sont des gens comme toi et moi. Batou, qui viennent de tous les pays du monde. Biso ba Congolais peut aux Nations Unies. Si on te dit que tu peux s'emboquer dans les Nations Unies, Nations Unies, ezali ebokete. Ezali ka kombo ya organisation batu bazali na kati. Bakozwa mutu moko na kati wana, bakotinda ye aya comme on était administrateur ya mboka na biso. Nde salma ndenge wana. Au moment na Kosovo na yebisa kiyo batinda ki Kouchner c'était français. Ni batumingi ba yebiye azalaki na nini na Médecins sans frontières, a comme ministre affaires étrangères à France, Bernard Kouchner. Yene batinda ki na Kosovo. Na Namibie batinda ki soki Touré, azalaki soki béninois ou bien malien, je me rappelle plus. Un général là qui avait fait le coup d'état et puis a tikiné pouvoir. Yene batinda ki na nini na Namibie. Tu vois? Na Haïti batinda ki so mutumo soki nini un brésilien là comme administrateur. Donc batinda toujours muto o uti na mboka mongo. So bino bobi batinda Nations Unies, ba ko tinda bino pe un Rwandais. Comme batinda bino pe un Ougandais. Bon, total malamu kala mingi te na nini tango na 2016 tango to voir ma dialogue. Je me rappelle l'opposition avait demandé qu'il faut que la personne qui va diriger le dialogue soit un étranger. Batinel biso Eden Kojo. Tout ça biso va Congolais la mémoire mukuse. Batinel biso Eden Kojo. Et ce que ezali bato lokola ngana yo. Alors biso to yali ba Congolais. Est-ce que na kati na biso ba Congolais to ça vraiment muto mayele te? Oh il faut que batinel biso muto mususu. Wani ya neti ozali père de famille, ozo senga muto ya libanda aya ko idenda ko nayo alors que yo moko oki ko résoudre makambo na yo te. Eza buzoba. Ezali irresponsabilité. Wani lokal bosan yol ba yangwana. Et là, il y a des conséquences. Mouto est battu de Libino. Neto yaki na ka Eden Kojo. Et là, il y a des intérêt na ye. So mouta pesi mbongo de ne to yaki bandi ko so position ndeko ba voilà, il est devenu kabiliste. Mais mouto effectivement comment na l'air hein. Donc comment na l'air ko le ka kutu l'air azaki na ngole avant comment na aya osala musala ni na Congo. Ata pas azota le intérêt na ye, na intérêt mboka na ye. Mutu moko te akoki kolinga Congo koleka Congolais. Donc na Congolais to sana batute. To sala ki vote administrateur, to linga ki ba Congolais ba mo ba pona mutu. Ils ont choisi le cardinal Mosengo. Mais biso siko ba Congolais, il faut to s'assurer na maye le total ndenge ni siko to sala to benga na mutu wana. Biso to travailler déjà sur ça. Bato balingi que Congo za la libérer complètement. To ça le sous to devoir aussi na mutu mususu te na libanda. Baya kokota na makamoto sala. Toke nango na pese na beloko asuka oyebi l'école primaire to ça qui na deux récitations je le dis toujours le corbeau et le renard et le laboureur et ses enfants. Le corbeau et le renard c'est que renard ça likolo njete ko et corbeau ça likolo njete azaki na fromage dans monoko. Et si je me rappelle le renard azaki na se ado senga corbeau fromage. Au moins nous corbeau ça muke hein. Moi fromage ezalaki nango wana. Soki corbeau atiki yango ekwei, est-ce que renard nga tonda? Alinga tonda te. Alinga te amona ngota musute. Mais azo senga fromage. Mais renard le kezanga kezanini. Et le kezanga ki aloba kebi mais corbeau azui fromage wana wapi? Pas fromage de kana njete. C'est que azui yango na se. Place nga na zali na se. Il fallait banda ko luka na se. Alga mon ata mususu e boké à fromage. Mais azo lukata azo perdre temps na ye ko senga fromage pas ya corbeau. On ezaki buzoba ya renard. Wana récitation obiso ba congolais to kanga yango wana. Le corbeau et les renards ko flatter toujours au lotala est-ce que pembe nangai il y a une solution. Oui na kati na biso solution yali. La deuxième récitation ezalaki les laboureurs et ses enfants. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Les laboureurs habitent là. Bon, yali. Mais pas bon, il faut travailler. Tout le monde, Congo yali riche, mais on n'a jamais travaillé. Pendant tout le monde a richesse nango. Qu'on travaille yali, qu'on tient ma canisse na biso. Mais si on te salue na kakake, oh mutu musa yo sale la biso, mutu musa yo sale la biso. Yango le moniteur yali ti le lot na situation de nango. Mais là on a vu ce bandeko, ndenge na lobaka on a lobaka. Tokotika jamais Kabila a comme une élection na yoana parce que biso le lo so to lobito tia même mobulu tokotia ngo mais tozo ke na bilo na biso malembe pour na tokota vraiment
tant que ça lango mboka biso comme la Somalité et comme la Centrafrique les loyauté et comme la appelle Libye et comme les loyauté ndé tozo boyande bloc andé yango to ke nalango malembe sans émotion sans précipitation mais to comme on la décembre été ndé na barango. Ah merci wana ba peuple congolais ba yo ki baza maele ba okoma ba rotuna tuna mituna bo tuna tana musika tozo na téléphone pour Antoine États-Unis donc diamant no ki masumba ngute lobi po aero yambela bino Jean Bélé donc merci na yo pour yambaki maloba suka okoyi sa peuple congolais carte illimitée papier wana ba sponsor à diamant noir penza to pisa moka mbote ndingi zala maloba suka pour na ba Congolais. Bon maloba suka ngalo bezali boy pona lelo pona libela te libela te za pour lelo merci mingi diamant noir bon maloba suka ngalo bezali boy na habité national bi déjà moi mingi ko mais na ngalo baké ko bakisaka pona na aider mo mukie pona ba politicien oyo ba invalider ba valider ba ça nini siko ba vandi bazozela ka élection c'est tout. Bon so nini au moni bato ba invalider ezola qui ça déjà que mauvaise foi il y a processus ango ezola c'est que processus a bien été au moni même élection ngo et au sale mandege nini diamant noir il fallait batinda tout ça a besoin de 150 000 machines à voter so bango ba qui dans machine à voter 150 000 maintenant les 150 000 wana il faut elongo na Corée et yatina Congo. Si vous avez 35 000 machines à voter dans le bateau, les 35 000 et où de quoi tu as le bateau, c'est comme tu as ce bateau c'est long. Pour aller comme le matin de ça 45 jours. Tu as déjà fait août. Donc comme le matin dit le 15 octobre. Bon, au début Njela à Séoul tina Kinshasa et il encore mieux que Njela à Matadi tina Njela à Séoul tina Matadi, ils ont mieux que Njela à Matadi tina Kinshasa et puis Njela à Kinshasa tina ba intérieur en Mboka. Maintenant, et là, au gouvernement, qui est d'extérieur. Maintenant, si vous avez la MONUSCO, ça va 30 rotations à avion. 30 rotations à avion au Kokate. Ce qui va bien, on est comme le 15 octobre. 30 rotations à avion et au Kokate pour la Ekomisango. D'ailleurs, tu as un aéroport, tu as un territoire. L'aéroport est athée. Bon. L'aéroport, c'est Koufa. Et comment vous n'en dégainez. Et là, on a bossé en Wana. Et là, on a mis balai les agents électoraux. Si on a recruté, on a besoin de 700 000. Minimum. Parce que recruter bango ba agent électoraux wana il faut ba utiliser machine wana ba utiliser ba ondenge ni so ba moni na ngote tant machine ko koma ba installer ngo kongo mobimba ndi ba agent électoraux ba comme ça la training pour ba neno utiliser et ça mina noter même ko installer ngo il faut ba to ba neno ko installer ngo ba neno ba ko installer ngo ba mona na ngote tant na ba mboka na biso kuna neno ko installer ngo il faut ko l'accès ba on ba ko installer bon tout le monde na place wana. Tout le monde a fonctionnalité. La machine est commis. D'abord, il y a 35 000. D'ailleurs, il y a 35 000. C'est assez. Surtout, tout le monde a 35 000. Ils ont représenté à peine 20% des autres aux Anango. Vous avez seulement dégainé. Ceux qui 35 000 ont commis. L'eau a mis balai à quand? Ils ont combien? Maintenant, le problème, tu vois, il y a l'observateur pour les dépenses publiques. Il y a un organisme là. Balobi qui il doute même que le gouvernement va mettre l'argent pour les élections parce que c'est ça la montée. Bon, ils ont été. Bon, Talambo Kalokola Congo, tu as dit dans 4 mois des élections, même les ministères des Finances, même notre opposition, basali l'information sur les conditions financières de l'organisation des élections. Donc, opacité, Zaliwana, baso bomba makamonyoso, pour que tu ba faillite wana te ba failli wana te. Donc, et là, monsieur se paye à moi. Bon, admettons que la machine a voté sur 135 000. Il faut dans chaque centre d'élection, base à la groupe électrogène. Il y aura au moins 20 000 centres d'élection. Pendant 4 centres d'élection, nous avons un bureau électoral. Il faut pas commander 20 000 groupes électrogènes. Parce qu'il faut commander. Machine coûte non yété bon. Ouais, bah commander coûte non ngoté. Bon, ce qui va commander le groupe électrogène, nous, 20 000 groupes électrogènes, ils ont carburant. Et c'est basé la stock à carburant. Ils ont prévu pour l'ango. Donc, il faut compter. Il faut peuple congolais compter. Il y a combien? Comme 2010. Oui, il faut tonner. Tonner contre le Bamasoua. Et que Natina ba intérieur, qu'on a bandélé zaté. Tina ba intérieur, qu'on a bandélé zaté. Oui, nga, maman ya botinga. Akina na Bikoro ya wala zamboka na mboka place ba famille na tuuti kuna
C'est que pour la zonga na mbandaka il fallait zonga na mbandaka pour na à continuer le voyage 90 km mbandaka Bikoro à sali yango na 9h50 juste 90 km 90 km donc pour la kolonga na Bikoro et ça territoire ya munene ko ya kaka batini ba photo somo donc ba yena na tukutuku ti ba komi place moko batamboli 5 km na makolo et parce que place bon ba komaki ni camions zo comme sukunate donc il faut pas traverser ba pont moko be bukana si bon ba zo place camions ala ki camion be ba bulu et zo kota nete koti zambe bimi kaka ndenge wana obi la kitso pesa ndenge wana ba mabulu est tellement trop bon ndenge nini ba tono essence yo koma kuna ndenge yo koma kuna faut une interrogation donc zo mona nyoso wana il fait ça les mains dans moins de 3 mois. C'est pas possible. Bon, tout est possible à celui qui croit. Peut-être que c'est possible le quoi congolais va croire total non. Diamant noir. Tout n'est pas possible à celui qui croit parce que la croyance c'est le travail d'abord. Oui. Ce qui besoin travailler, besoin croire car Dieu nous oblige à travailler. Même si nous croyons en lui. Ce qui le bâtir le bureau la messa. Je crois à cette nourriture, je crois que la nourriture va entrer dans mon ventre, dans ma bouche, et puis aller dans l'ibumlangai. On dit qu'au Bible, quand on a commission pour la bureau au Pessingai, et quand on a l'ibumlangai. Il faut ça la moussala, il faut utiliser ma boque pour nous lire. Donc, quand on a alors, et là, monsieur, on a ce qui ça. Dans l'ensemble. Dans le bas, déjà, Bana Israël, en Égypte, comme esclave. Moïse a qui obimisa bango kuna. Abimisi bango, va bien les rendre en Palestine. Dans la Bible. Abimisi bango, bayeti côté la mer Rouge. Tant batali sima, ba moni ba soldat pharaon bazoya. Ba komi ko banga. Ende tozo banga sikoyo. To kenda wapi? To sala nini? To ko lenga ko ima. Mais il avait la foi. Il a regardé Dieu. Dieu a ébissé à l'obi. Moïse a l'obi. À l'oura bazoya. Nous avons ça quelque chose. Sûrement, la Bible était meilleure. On a côté la mouture, on a nos canis. Pas qu'il a boyambi en jambe. Abissima, Dieu va les terrasser. Ou bien, c'est mon moto. Bien, jamais Dieu ne va permettre que Bananaye Bakoufa. Il y a Moutalga Bimsa Bango. Alors, les bakons pembe na mai, Ndjamba lobi na Moïse, Zouan j'étais tanda, le couleur à mai. On est dans la Bible. Tant attendi le boko, mai et fungwami, baleki. Est-ce que Ndjamba zaki na besoin Moïse atia le boko na mai? Non. Ndjamba koyo ko baki mai fungwama et fungwami. Pourquoi na bai na Moïse atia le boko? Parce que Moïse a participé. Moïse a ça quelque chose. Attends, le sala les ala tila mokote sala yango. Pendant comme ça, oye baki yo moko poza na makokinja mapesio. Nebiso ko pel ko yango. Tozo lela sikoyo, il faut tout ça. Et l'autre tozo le bana eko salema. Mais il faut biso tout ça quelque chose. Et zali biso moko tende to benga na Kabila. Nde na zolo bangai moko non. Biso ba peuple congolais. Tant to sala mouvement la biso tant to ko attaquer et vous allez congolais me demander il faut tia maboko na épée. Yo zali ndenge ona. Merci. Wana balandi na bandi bolandi émission vraiment bino so fanda ki merci na bino boyoka ki biso waiza oyoki makamnos to tuni ba question so bolobaki Corneille Makani boyoki to tuni. Merci vraiment na Rémi Nemiela aussi ndenge o soutenaka Diamant Noir TV et bande konyo so bolinganga na musika na obalinganga te babone bobo sanaka tende na babo s'abonner na Diamant Noir TV pour bozo ba info. Pobozo ba Jean BD Foboza na Diamant Noir. Merci Nabino Balianga ndoza ki sima caméra. Merci pour edino image azaki telelo. Ongo pesa mutu moko mbote to yo pesa mbote te. Te mbote kala ba congolais nyo se place bazali. Ba yebake. Tozo kanisa bango même si toza musika. Moto ba biso zaka na kata Congo. Bo musika te monte kana yi. Voilà, merci mingi nandengo yeto se peli trop. Merci mingi. À très bientôt. Okay. Bye. Gisele Umba Nakolina na ya Diama
Gisèle Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Umba, diamant